Saline na bande konyo sur la nabiso à travers internet. Qui avait dit que non minier a koki ko la émission ya internet. Mineur de la presse yé aye Fatou Mujinga désormais on landa émission na pourquoi Mbetu elele c'est que Mbetu soki elele c'est que bolingo ezotambola susu malamu te. Po Mbetu elela te po bolingo etambola bien. Po Mbetu elela te papa maman c'est maman l'esco papa nga lelo mineur de la presse na ye ko bongisa ba bolingo o ete beba ba bolingo o ezala na ba short ba douleur na ye ko tiango kina Mbetu kolela lisusu te Mbetu kozala kitoko ezete za malamu désormais bola nanga la chaîne na bino moko la chaîne na bino Congo Makambu TV. Congo Makambu TV. Soko lingo zabiso lisusu. Zabiso na desa ese tout bango TV. Et libino vraiment émission kitoko ya elengi ya mwete. Bana mikete. Papa longola mwana na sala. Mama kende kolalisa bana na chambre na solo linge banda. Masola papa na mama bana bakota te. Surtout na toze ba conseil na bino. Bana poto nyonso. Mimi Madeleine na lekina kote makambango. Fatou Mujinga, mineur de la presse. Yaya, papa, cousine na bino, yeyo, aye. Leki na bino, mona na bino. Fatou Mujinga, mineur de la presse. Congo Makambu TV. Congo Makambu TV. Eza pété. Yaya, eza likamba mutu. Kotaki mineur na ngate, naza mwa mukie. Bagage intellectuel. Et fandi awa, c'est que moi na mukie akobeta monda. Bakolo bakobina te mabale ezonga liboso ba écran plasma na bino liboso ba laptop na bino naza na posa na mona nde ba mikolo bafandi ah oui merci pour ba conseil na bino naza maboko kofonga nazozela ba conseil na bino bo conseiller et kosala nga bien pour na avancement na ngai pour na bien na ngai pe pour na ba solution on a kopesa mineur na bino yeyo Fatou Mujinga mineur de la presse bobosa na te émission Mbetu eleli Congo Makambu TV. Congo Makambu TV. Na desa ese tout bango TV. Longola mwana kende kolalisa ye masolo elinge banda.